bolandaka Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Parce que l'élo doit marquer les premiers pas. Amen. Les premiers pas sont très très nécessaires. Comment nous battons la team à Kambam, athlète, au Kosala Nayo effort, Kimi, modèle Bosso, où il a marqué premier pas dans l'île, il y a un champion. Amen. Yende alongi. Nous avons fait si ma promesse de venir dans la Israël. Au côté de la terre promise, batamboli dans le désert. Bakundi bitumia ndenge na ndenge. Si vous avez promis Jourdain. Soka pour 4-6 journées pour l'accomplissement des promesses. La promesse nous a fait ça et qu'on s'est mis. Mais journée est allée pour ça. Nous avons malobi, la balévi, kende kaka, okende. Soka pour marquer le premier pas. Au monde miracle et au salut. Alléluia. Balévi baté, quand ça n'a pas vu nayo, nano monate, atako konayote, para nayote, o moto atamboli, likole ya ba, tamboli Yesu na bayete. Mais ça pas tinda yo, moto ya liboso. Kele kaka tialo kolo na journée na fleur. Balévi bandimi. Tamba ke premier paka ya pamba. Journée et kemili boso na bango. Alléluia. Lelo oye ko marqué premier pas na yo. Prière na ndani tika bango na yo nyos na 2022 bakima. Tika bakies nyos oye Satan a compté contre yo na 2022 ezala déjoué. Tika babaraka nyos na nzela na yo tutolo ya 2022 est sauté. Parce que yo pouvez marquer les premiers pas. Les premiers pas wana ezala accompagné na yemo konzambe. Amen. Alors les premiers pas ezala pour la fondation. Oye kote charge nyonso oye koya na 2022 soki fondation ezali makasi yeba ke ekosupporte ba charge nyonso ya 2022 kasi soki fondation eza mabe 2022 mpona yo ekozala ya kotengama. Alors micro ezali kotrahir 2022 ekozala malamu te. Alors c'est pourquoi nalobi ozali kuna mwanya
aux animaliers, aux alahawa, les premiers jours. Tikanza me apambola. Amen. Batia français balobaki commence bien. Ok. Alors toujours quand on a vu sur la Hébreu 12, verset 28. Hébreu 12, 28. Hébreu 12, 28. L'auteur il est droit. Trois personnes, c'est même pas autant. Lui, je suis pas possible, ça va bien être. Attends, ça a un téléphone. Nous avons là. Verset 28, Hébreu 12, 28. Une des trois. En tout cas, allez, on dirait les autres matin. Total, tout ça la lecture du verset 4. Hébreu 12, verset 28. Et les trois. La reconnaissance, sauf que la définition dans l'amour, et qu'on fait ça lumière, et qu'on fait ça éclairage, parce que nous avons une confusion révélée. La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance est la gratitude. La reconnaissance, c'est la gratitude. Et définition, il y avait parlé. C'est le souvenir des bienfaits récits. Si on comprend la définition, on comprend la reconnaissance. La reconnaissance est la gratitude. Koyeba, bolambu oyo, basalelio. Alléluia. Qu'on se souvenir n'a bien fait. Oyo, basalelio, bapesio. Parce que les motos sont retournés à Bifeyo, à l'homme poussé 2021. Au Koyokane, ah, 2021, n'a souffrir mille. 2021, Balinga Kokomanga. 2021, Basako Landanga. 2021, Nazakaki. C'est bien, mais pour ce Kawandade, la reconnaissance est une petite ambition. Et même tant que je fais ça, va témoignage, reconnaissance est une banane. Pourquoi on a eu, on a eu ça, en tout cas,
bakangaki ngai baenlevaki ngai balinga kokoma ngai me nzambe oyo ya ngai aye kobikisa ngai. Alleluya. Donc olobi oyo satana akanaki mpe olobi oyo nzambe asali. Donc la reconnaissance ezali koreconnaître les bienfaits oyo nzambe asali mpona yo. Alleluya. Donc ntango ozoloba 2021 en tant que moto oyo ayebi, en tant que moto oyo aza na foi na nzambe, kotala lisusu le négatif te me tala molamu oyo nzambe asaleli yo. Alleluya. Là tu es reconnaissant. Oh, na nature ya moto amonaka mingi malamu te, moto ye amonaka plus mabe. Lokuta ata osali malamu ndenge nini azomona na ye yango te, me sali kaka mabe moko. Abosali malamu nyonso abandi komona kaka mabe. Yango bato oyo baloba la reconnaissance n'est pas sala moto malamu kobanda lelo le 1er ti le 30 décembre mais le 31 décembre soko pimelie eloko kaka moko abosali nyonso. Lokuta l'essence moto kobanda le 1er ti le 30 mais le 31 soko alete abimiso mabe. Ça c'est long. Là, ça y est toute l'année. Mais la bonne année, c'est qu'à la tête, au premier moment, il m'a payé. Le côté, la paye toute l'année. Mais ce qu'on l'a mis, la bonne année, vous avez moi, c'est ma paye. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais puis, ça va dans ça. Il faut toyer là pour se souvenir n'a bien fait pour le Nzambe asali pour la biso. Alléluia. Na biko changer moke lolenge na yo ya komone la Nzambe. Tala Nzambe na malamu na ye na bien fait na ye toyebi ke ça va permettre mbala mingi apermetaka parfois crise eyeli yo, sécheresse eyeli yo, kozanga eyeli yo. Mais ayebisaka peuple ya Israël na Deutéronome alobi na permettre bino bokufa nzala bozanga mai po boyeba ke l'homme ne vivra pas seulement dans de la nourriture. Alléluia. Mais pour ta copine na monoko na Nzambe. Alléluia. Eza na situation mingi elaka biso eza école loba école. Alors Nzambe akopermettre ba situation ya ndenge eye oyekola qui ne dépend pas na oyo ezali matériel, qui ne dépend pas oyo ya kolia to komela, mais la vraie vie oyo yo ekouta na maloba ya Nzambe. Alléluia. Est-ce que ce soit dit? Alors, la reconnaissance, c'est la gratitude, les souvenirs des bienfaits précis. Est-ce qu'à l'époque, nous avons appris ce qu'on votait? Yo pour faire malheur, mais on n'est pas révélé. Le côté, à on est mis en côté. Au lait, aux huiles. Il faut que vous allez connaître dans ça. Amen. Bon, voilà, au lait, au banda, les premiers janvier, les autres comme les premiers janvier. Est-ce que vous n'avez pas banganga? Et vous avez une loge? Bando, vous n'avez pas fait ça du yo. Quand on est au yak dans l'église, au sali mosa. Ça va passer au bon, à pas mourir aux offices. Amen. D'ailleurs, les
ezokamwisa bango. Bien aimé, la reconnaissance contraire na yango ezali l'ingratitude. L'ingratitude na lingala ezali kozanga koyeba molamu oyo basaleli yo. C'est ça la nature de l'homme. L'homme moto azalaka ingrat. Moto azalaka ingrat. Nzambe azosala ebele na vie na ye, me moto azondima kaka te. Me tikala yebisa yo, ondima te, Dieu restera toujours fidèle. Alléluia. Ata yo okomi infidèle, ye akotikala fidèle. Soki lelo okomi le 1er janvier 2022 parce que Nzambe azali fidèle na maloba na ye, na ba promesse na ye. Alléluia. Yango na sepeli na nzembo ya bamama mande bayenga mona Kikongo, mais loko na ye une signification. Bamama bafouiller bien. Silulu zilunga. Dieu accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Mais plus souvent, les autres ont fait, toujours c'est là, n'a compté, n'a 2022. Est-ce qu'on va dire qu'à la fidèle? Parce que tu es dans le sang, mais ce qu'on continue dans 2022, n'a pas ça les là. N'a pas ça yon, mais l'on pour l'anglais. N'a pas ça la reconnaissance, est-ce qu'on va dire qu'à la fidèle? Ça paye à fidèle, Tikayope, aux à la fidèle, aux à la ingraté, ça a la gratitude. La reconnaissance, il y a monnaie et l'accent de Moutoyo à la poignant, il est sage. Comment expliquer nous sommes au Salakayo pour l'âme? Au Beni Abidisio. Ba accident ezoya azoko épargner yo. Mukino eleto na mipepe ya ndenge ya mabe. Nana kona peite oyo ezala ba épidémie lokola Congo. Au même moment, tozana corona. Tozana Ebola. Tozana monkeypox. Donc la Kassai, ba beli ba malade ba kwanza. Au même moment tu couvres. OK kuna meningite na côté qui s'engage. Et côté choléra. Maladie kakoyo to kota malade ngo lelo aussi la société. Au comme la bâtir, et le moment n'a papa, je suis fatigué. La maison pour vous, vous êtes fatigué, mais malade, continuez vous-même. La pays moko, car l'épidémie, il y a n'enge. Cassillo, au côté, na 2022. Alléluia. Est-ce que ça va s'appeler? Moka. Vitumesi la kate. Na kwa mwana kumona bola moki bien. Mais si on a l'information kuna o bakati babomi. Mboka moko. Mais yo on s'en vivant. Est-ce que ça pas ça la terre? Bien aimé. La voyage de cet élément à l'est. Na mars, na avril. Le temps touti na ar, photo que na maaj, na boka bandekolo. Si votre localité, comme ça, la capitale, le côté na Uganda, le yekobima na maaj. Si vous les presbytères, Joseph,
ya ça la fièvre azokosola perfusion toke tozwi badocument oyo ya test ya corona tozala wana motema ekitangapo nalingi nabima na Congo nakende kuna Uganda mwa kimia ezali les jours suivants toyoka ote tokende kaka bor ya RDC nseleza ka bor kweli tolongena tant que mali okende nazo moto mekoto tozoki na aliwa tozoko na RDC ote toko tanto keku na géographie eza mokometala oto tozokende kote bakoreko bazalaki ote toyoka boye sikoyo mabele balubwana esuki awa sikoyo tozokota na oyo ya malemi nazwi telefone aformeli menda tobela mama ayoka kambala suku mongongo nabenga mama azoyamba te nayebise voyage na sali eza molai me sikoyo tokomi na suka ne danger oyo suka eye oyo soko okomi na village na bango kaka ozomona eti bavillage wa kaka wana na bambeli bamosu bazosambisa neti candonnier alobatiaka mwasinga bona nzela soko okomi na singa wana baye batali wetoka wapi ngasiko motema eza susu na kati te olie osi motema na maboko metoka najele aliwa kitu kidogo so ndayokumemona na cheko même 500 francs même 1000 francs nazwi na pesi balongolisi toleki chaque village na telle chose na même chose mpona nini fo chaka da situation ya koki donc tokon place momoni frère oyo oyebisa bio ko bakomakdani soko koti wana bakoblaki ye wana awa église na biso ezalaka batumba yango même paster bapiya ye akima donc nayo moko omoni ewi nzambe donc na se motema repentance osalaki nzambe azalaka na lisumu moko te oyo topermete bango basala na mabe yekebe nzambe abatelaka alleluya nzambe abatelaka alors il faut tozala reconnaissant na nzambe wana eza na bitumba ebele oyo kutu yo moko oyebaki te ya butu ya moyo bareunion boni oyo basali te contre yo mais nzambe apermete bango te bazala pouvoir likolo na yo. C'est pourquoi ozali mayele ya koya awa ozali na mwanya ya kozongisa matoni na nzambe. Amen. Donc la reconnaissance et la sérieuxité ya moto que vraiment ozali sérieux oyebi ke nzambe nde moto azobatela yo, nzambe nde moto apesi yo, nzambe nde moto akotisi yo na ane oyo ya sika. La reconnaissance elakisaka foi oyo moto aza na yango na nzambe. Ezali mayele na yo te, makasi na yo te, bamwaye na yo te, mais soki lelo okoti na 2022 eli koloba nzambe asali. Alléluia. Et la reconnaissance yangonde et pour motiver nzambe asala lisusu koleka oyo asalaki na 2021 asali. Soki akoni reconnaissance na yo, nzambe akosala lisusu koleka oyo asalaki na 2021. Alléluia.
bozali mayele, bozali na mwanya ya kozala awa mokolo mwa lelo. Parce que lelo doit marquer les premiers pas. Amen. Les premiers pas est très très nécessaire. Au moins bateau baki makambam ba athlète oko sala na yo effort kimi modèle bosso oya ko marquer premier pas na li yende ba ko benga champion. Amen. Yende alongi. Ça m'a fait si ma promesse est venue. Dans Israël. Au côté de la terre promise. Batamboli na désert. Bakundi bitumya ndenge na ndenge. Siko ekomi Jourdain. Soka ko 4-6 Jourdain na ngambo kuna nde l'accomplissement des promesses. La promesse de Nzamba pesa yo ekokisami. Mais Jourdain ezali liboso. Nzamba lobi na balevi kende kaka okende soka ko marquer premier pas okomona miracle ekosalema. Alléluia. Balevi bake kansana na vie na yo nano mona te atako kona yo te para na yo te o moto atamboli likolo ya bai tamboli Yesu nano ye te mensa totinda yo moto ya liboso kende kaka tia lokolo na Jourdain na fleur balevite bandimi tambake premier pas kaka ya pamba Jourdain ekimi liboso na bango. Alléluia. Lelo oye komande peke pa na yo prière na ndani tika banguna na yo nyonso na 2022 bakima. Tika bapiège nyonso oyo Satan a monté contre yo na 2022 ezala déjoué. Tika babarikade nyonso na nzela na yo tout au long ya 2022 esote. Parce que yo pouvez marquer les premiers pas. Les premiers pas, on est accompagnés d'ailleurs au ensemble. Amen. Alors, les premiers pas, c'est pour la fondation. On est côté charge nous. On est na 2022. Ce qui fondation, les aliments casse. Il y a aussi côté. La charge nyonso ya 2022. Kasoki fondation des Amabé 2022 on a yo et kozala ya kotengama. Alors micro ezali ko trahir 2022 et kozala malamu. Alors c'est pourquoi na lobi ozali na mwanya, ozali mayele, ozala awa les premiers jours. Tika Nzambe apambola yo. Amen. Batia français balobaki commence bien. Ok. Alors toujours quand on a vu sur la Hébreu 12. Verset 28. Hébreu 12, 28. Hébreu 12, 28.
Tozongela, verset 28, Hébreux 12, 28, 1, 2, 3. En tout cas, allez, on dirait les hommes à total, tout ça la lecture du verset 4. Hébreux 12, verset 28. Et les 3. La reconnaissance, surtout que la définition de l'amour, et qu'on fait ça, lumière, et qu'on fait ça, éclairage, parce que nous avons une confusion révélée. La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance est la gratitude. La reconnaissance, c'est la gratitude. Et définition, il y avait parlé. C'est le souvenir des bienfaits récits. Si on comprend la définition, on comprend la reconnaissance. La reconnaissance est une gratitude. Koyeba, bolambu oyo, basanelio. Alléluia. Qu'on se souvenir n'a bien fait. Ori, Basalio, Bapesio. Parce que les gens, Motonios, sont retournés à Bisseyo, à l'homme poussé 2021. Au Koyokane, ah, 2021, n'a souffrir mille. 2021, Balinga Kokomanga. 2021, Basako Landanga. 2021, Nazangaki. C'est bien, mais pour ce Kawandade, la reconnaissance est un truc d'ambition. Et même tant que vous faites ça va témoignage, reconnaissance est un banni. Pourquoi on a eu au Satan et au Satan, bakanga kita, bakanleva kita, balinga kokomanga, mais ça me voyait aïe kobi sangai. Alléluia. Donc olobi au Satan akanaki, pe olobi au Nzamba sali. Donc la reconnaissance est d'aller pour reconnaître les bienfaits au Nzamba. Alléluia. Donc, quand nous sommes en 2021, en tant que motoboy à Yébi, en tant que motoboy à la foi ensemble, quand les sous les négatifs, mais quand on a alléluia. Là, tu es reconnaissant. Oh, dans la nature, moto, 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 moto,
soko pimelie eloka kaboko akosalibus lokuta laissons pour dans les premiers qui les 30 mais les 31 soko à l'été abimission mabe ça c'est long là ça y est toute l'année mais la bonne année soko à l'attité au premier mobile mabe lokuta la première toute l'année mais soko l'ambi la bonne année vous avez moi si ma paix ça c'est la nature de l'homme mais puis ça va dans ça il faut travailler pour là pour se souvenir n'a bien fait pour le Nzambe à sali pour la mission alléluia n'a pas changé pour que l'olenge na yo ya komone la Nzambe tala Nzambe na malamu na ye na mabienfait na ye toyebi ke Nzambe apermetaka mbala mingi apermetaka parfois crise eyeli yo sécheresse eyeli yo kozanga eyeli yo mais ayebisaka peuple ya Israël na Deutéronome alobi na permettre bino bokufa nzala bozanga mai po boyeba ke l'homme ne vivra pas seulement dans de la nourriture alléluia mais mutako vivre na maloba oyo utaka wapi na monoko na Nzambe alléluia eza na situation mingi elaka biso eza école loba école alors Nzambe akopermettre ba situation ya ndenge eye oyekola et qui ne dépend pas na oyo ezali matériel qui ne dépend pas oyo ya kolia to komela mais la vraie vie oyo ya yo ekouta na maloba ya Nzambe alléluia est-ce que vous souvenez alors la reconnaissance c'est la gratitude les souvenirs des bienfaits précis est-ce qu'à l'époque nous avons apprécié comme côté yo pour comme lelo mais on n'est pas webele le côté ata on demi à côté on l'emi on suit il faut que vous allez connaître dans ça amen bon voilà yo on l'est au banda les premiers janvier les autres comme les premiers janvier est-ce que vous êtes pas bangaka et vous êtes dans l'auge bando qui va pas faire Dieu quand on est dans l'église au sali mosa ça va passer bon à pas aux vivre amen d'ailleurs les gens pas comme nene aux vivre les gens membres de la famille na yo bazolo bakeyo ne ko sa baptiste au catalogue au Québec pas banganga parce que souhait la bango ezalaki nini bango na yo okufa bango na yo osouffrir mais au comité lelo le 1er janvier alléluia yango nde ezokamusa bango bien aimé la reconnaissance contraire na yango ezali l'ingratitude. L'ingratitude la lingala ezali kozanga koyeba mola oyo basaleli yo. C'est ça la nature de l'homme. L'homme a moto azalaka ingrat. Moto azalaka ingrat. Nzambe azosala ebeli na vie na ye me moto azondima kaka te. Metikala yebisa yo ondima te, Dieu restera toujours fidèle. Alléluia. Ata yo okomi infidèle, ya kotikala fidèle. Soki lelo okomi ti le 1er janvier 2022 parce que Nzambe
kosalela yo nakopesa yo biloko na ngai nakozala nekomisa ekwa na yo eske okotikala fidele za peye aza fidele tika yo mpe ozala fidele kozala ingrat te zala na gratitude la reconnaissance ya monde elakisaka ke moto oyo aza na poignant il est sage comment expliquer nzambe azosalaka yo bolamu obeti abikisi yo ba-accident ezoya azokoepargne yo mokili oyo etondi na mipepe ya ndenge na ndenge ya mabe nana mona pays te oyo eza na baepidemie lokola Congo au même moment toza na corona toza na Ebola toza na monkeypox donc oyo na Kasai babeli bamalade bakakwanza au même moment chikungunya oke kuna meningite na kote Kisangani kote musu kolera malaria kaka oyo tokotama na yango lelo ezosila lisusu te okomela batire elobi mwana nga papa je suis fatigué la maison yo oza fatigué mais malaria ekokoma continue komela na pays moko tala baepidemie ya ndenge na ndenge kasi yo okoti na 2022 alleluya est-ce que nzambe aza mabe mboka bitumba esilaka te nakoyi mwana bakomona bolamuki